Bonjour, bonjour. Mbote, mbote, bande konanga, mes bien-aimés dans les seigneurs. Na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Christo. Na ebi ke kimia ezana mabota na biso malgré tout na ba pasi ebele. Po message on na ko pesa lelo, eza kaka lisusu message ya pasi. Tika tata Nzambe azwa lokumu pona o nyonso tu ezo sala mayenda zo permettre. C'est Dieu qui permet toutes choses. Bande konanga na lelo na message oyo Nzambe apesinga pona ndeko na biso Sifa. Na ye na message pona ndeko na biso Sifa. Sifa oyo asalaka théâtre na biso, aza comédienne na biso, actrice na biso congolaise. Naza sûr que bande konanga ebele toyebi Sifa. Sifa za ndeko na biso asalaka théâtre nga na yebi personnellement te. Na yebi Sifa personnellement te, na kutana na ete, na solola na ete, na tala rape kutu ba théâtre lisusu te. Donc situation ya Sifa soki Nzamba la kisa inga te na nga na yebango te. Donc lelo bandeko na nga na ye na message pona Sifa. Naza na message pona ndeko na biso mususu, comédienne na biso mususu, akoki même kozala mwana par rapport à nga, mais message ya ndeko o mususu na kopesa ngo lelo te pona faute de temps. Nazo pesa lelo message oyo Nzamba pesinga pona Sifa, et nazo sala parenthèse moko pona ndeko na biso Suzy oya tiki biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, kombo na nga mama Adassa, kombo na ngai prophétesse Adassa nde bobengi ngai. Naza motinda mi Nzambe, naza moumbu na Nzambe, naza esclave ya Saint-Esprit. Voilà, ngai muna pesaka message pona mama Suzy, ndeko na biso Suzy oyo atiki biso. Natiki mama ona na maboko ya Nzambe, abatela biso, abatela bandeko nyonso bozolanda message oyo na ngonga oyo. Nzamba abatela biso, makila Yesu Christo couvrir biso nyonso. Nga mutu oyo azo utiliser na bino bandeko bozoyamba message oyo. Aza na biso présence ya Nzambe, za na biso bandana ebandeliti na suka na kombo na Yesu Christo. Bandeko na ngai nga muna pesaka message ya mama Suzy. Pona nini lelo na ngina banda na parenthèse, puisque lelo nazo pesa mama Suzy message lisusu te, po mama Suzy aza sute. Mama Suzy atiki biso. Mais na ngina pesa parenthèse moko po na biso batuto tikali na bomoi, pe po na ndeko na biso Sifa. Puisque message on nazo pesa lelo po na ndeko na biso Sifa, eza na lien makasi na ndeko na biso Suzy. Donc makambu o ekomeli mama Suzy. Mais bien aimé dans les seigneurs, Bible zo ebisa biso boy, ke Nzamba sala ke eloko moko te sans eloko moko ekomela mutu te, ekomela créature na ete sans a prévenir ye. Yango ebisi biso na livre ya Amos 3:7. Soto fungoli ba Bible na biso to romona ke Nzamba prévenaka biso na toute chose. Et puis Job 33:14 ebisi biso boy. Job 33:14 ebisi biso que Nzambe a prévenaka biso kaka na ndoto. Avertisaka biso na ndoto. Abendaka biso matoi na ndoto. Kaka na ndoto muta mona Nzambe boye physiquement zati. Job 33:14 ebisi biso, mais l'homme n'y prend point garde. Bible zo biso que mutu asalaka na attention te na oyo Nzambe aebisaka mutu. Donc, bandeko na nga nde naza boye, en fait, naza choqué, naza sous le choc. Pourquoi? Po makambo Nzamba alakisaki nga ndenga alakiselaki ngai ndenge esalami. Exactement ndenge esalami. Et pourtant, bandeko na ngai, bandeko babengi nga ebele kaka mukolo oyo mama Suzy akufaki atikaki biso, na zwi ba message na ba appel ebele. Bandeko, ngai Nzamba tindaki ngai na prévenir mwana na ye, na prévenir mama Suzy. Nzamba tindaki ngai na prévenir ye. Na prévenaki ye na yebisaki makambo o Nzamba lobaki. Et ce qui est grave, est que o esalinga mawa quoi. Est que mama Suzy azalaki na mission, azalaki missionnaire ya Nzambe. C'était une servante. Nga na sambelaki Nzambe a touché motema mama Suzy benga ngai pona pesa e profondeur ya ba message Nzamba pesa ki. C'était une servante.
azalaki na ye mutu azalaki na étoile ya visibilité mais étoile wana visibilité wana asalelaki yango ndenge mosusu. Elle s'est trompée de chemin. Il fallait bamona ye mais d'une autre façon. Bamona ye na kosalela nzambe nzambe alingaki élevé na mosala ya nzambe. C'était une missionnaire qui a raté sa mission. Et le Congrès ça n'a pas passé parce qu'elle n'a pas fait sa mission. Azaki na mission na mokili o ya kosalela nzambe makambo minene. Nzambe alingaki utiliser makasi. C'est pourquoi nzambe azaki ko insister. J'avais pas compris pourquoi nzambe azo pesanga ba message na a insister na pesa maman Suzy message 2 fois mbala mon côté. Message oya mi balé et loko saninga passe makasi yangwana puisque dans ces messages là na yebisaki maman Suzy loko nzamba lingaki asala mais na ikokai koloba makambo na nyonso te puisque ezaki message na ye mususu privé na espoir que abenga ngai na pesa ye message o etikali mobimba nzambe alobaki na maman Suzy azongela lisusu théâtre ti puisque yem tazongisaki na bomoi bandeko pona zwata mingi lisusu te po maman Suzy azali lisusu te na pesaki message wana ya mibale clairement na message oyo o eza deuxième message on a pesaki maman Suzy na ebisaki azongela lisusu théâtre te nzamba lobi azonga lisusu na théâtre te c'est parce que nzamba ebaki et ce qui est triste so botalika na chaîne na biso o bomona message ya mibale na pesi yango il y a 10 mois na pesi yango année passée o ya liboso na pesaki il y a 3 ans. Elle est déjà 3 ans avant Azwa Baba attaque, avant Banda maladie à Kota Bakoma. Peut-être qu'à Banda maladie avant, mais avant, quand elle s'aggravé, 3 ans passés, mes bien-aimés. Na pessaye message wana. 3 ans passés. Tant Makambwane Salami Nzamba telemisinga lisusu, tant Nzamba bimisiye na liwa, puisqu'elle était déjà partie na coma oya liboso. Na ye kopé ce deuxième message. Na pesi message à mibale na yebisi ye makambo nzamba sengaki ya sala na yebisi ye na mukuse puisque par sagesse na koki opesa message na ye mobimba te que nzamba lobi a s'éloigner na théâtre mais ce qui est triste eza que maman Suzy a zongelaki na ye théâtre et même rôle o ya incarnaki ya suka eza même scène o ememi na kufa a joué ki scène ya kokufa. Bandeko nanga to négligent makambo te, tout est spirituel. La Bible nous dit, hein, derrière chaque acte se cache un esprit. Derrière acte nyonso yo mutozo posé, esprit ezana simanango. Acte ya pambe za la raté. A jouer scène ya liwa na ye. Exactement loko nzamba la kisaki ekosala melaye. Donc, en tant que moutou, ça quand même choqué ya komona nzamba zola kisanga ba makambo. Exactement. Ngana sa te ba prophète obayaka balobi batu ba okufa mibale, batu ba okufa misatu. Nazomona 3 personnes sans kotanga ba kombo batu, sans kopesa ba précision. Moi je suis pas comme ça. Nga ba message nyonso na pesa ke za nzamba yebsa nga ye moko la kisinga na pesa ka avec précision. Na tanga ka kombo moutou nyonso, na banga moutou te. Ezala pona mukonzi na biso mboka na pesa ba message mboka ndenge nzamba la kisinga nzamba bi nanga songa na trembler liboso ya mutu ya ko faire trembler ngai alors je crains l'Éternel. Ézéchiel 33 toi elobi na biso soki osali makambo nzamba lobi na yote makila ya mutu wana ekotanga ekozana maboko na nzamba ko tuna nga makila ya batu wana ce qui fait que e bangisanga makasi passage wana na banga kanzambe na pesaka message ya nzambe avec précision makambo nzambe laksenga akokufa na crise akosala crise et crise on est comme memaye na liwa et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Tika tata nzambe azwa kaka lokumu alobaki na likamno soto kumise parce que yende la Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc souffle za ya nzambe mtalinga liwa na été mais souffle les a nzambe m'a permettre pour plusieurs raisons. Je pense que maman Suzy azaki interpellé a yebaki puisque bandeko mususu ba yebisinga ke ba pesa ki message wana ba komisela ki yango mais elle avait négligé le message. Peut-être pour il fallait bima sika mususu ya espérer ki alinga ke bima na monoko pasteur moko munene je sais pas mais Dieu n'est pas là où nous croyons en fait. Nzamba za bisiko biso to lingara te wana est-ce que biso to kanisaka.
donc tika tata nzambe azwa lokumu tokeba ba prophétie mususu o likambo esi esalami moto azoya kopesa prophétie likambo non. Job 33:14 eyebisi biso oyo nzambe alobi ça ne change pas aprevenaka biso avant likambo esalama pas soki likambo esi esalami. Ba prophétie bimebele ça ne sert à rien. Nzamba prévenaki avant, j'ai donné le message, la prophétie 3 ans passés avant banda babilo makasi wana. Donc voilà. Et salami nzamba zwaka lokumu, yango to tikali biso muto tikali, to okamaka nzamba zoloba attentivement bande konanga. Na message na message mi bale mena opesa moko lelo. Nasa na likambo makambo sala nazo bima donc na lobina vanda kaka awa. Na la muki mbango na il faut na comme ça message puis pourtant na moni makambo yo nzamba lobaki na ngapo na maman Suzy et komi e salami nenga lobaki ezambala liboso te nzamba lobananga muto na zozwa bomo ina soki ayoki te na kozwa bomo ina ese salama na famille na nga moko apesinga ngo na munoko na ngai na matoi na nga na misu na nga na memi message wana mon propre sang na ndeko na ngai ayokela ngate ana sama bele ezambala liboso te. Donc nzamba ebisanga makambo so na lobi likambo ekomaka soki mutu ana yoki te ponga te munazo komisa ngo eza nzambe ngai osanga ka pasi nazo kota na message ya ndeko na biso Sifa na ngi bandeko na ngai na bondeli biso na bolingo nzambe na mona likambo komeli Sifa ndenge komeli maman Suzy osanga pasi esanga pasi esa biso pe pasi tandenge sali biso pasi. Bandeko na biso bazo kufa mingi. Bandeko ya théâtre bazo kufa mingi. Qu'est-ce qui se passe? Makambo za minene na kati ya théâtre na biso congolaise na milieu na biso wana. Makambo za ebele na kati ya ba acteur na biso ya théâtre na biso congolais. Mais nazo pesa nga na lobaka na lobaka o nzama permettre nga na loba même si na yebi ebele. Na yebi mingi na milieu wana mais je donne ce que le Seigneur je parle ce qui Seigneur nzambe a permettre na loba soka permettre nga na loba te na loba te bandeko na ngai nazokota na message ya Sifa bandeko oyo bozoka message oyo na bondeli biso na bolingo nzambe bokomisela Sifa message oyo bandeko babengi ngai bapesi nga bakombo ya bandeko ya ba chaîne mususu oyo ba comédien na biso balandaka mingi. Nazotanga bakombo ya bandeko na si vous me permettez na bolingo nzambe bokomisela ba comédien na biso puis ba comédien nyonso message oyo bapesi ngai kombo ya ndeko na biso aza na chaîne na ye HM Viroma TV na yebaki ndeko te HM Viroma TV na Mamu International TV na Congo RDC eloko ya makasi TV. Ba chaîne mususu peze belé o bandeko na biso balandaka ndeko soko yebi chaîne moko oyo bandeko na biso ba comédien na biso balandaka ndeko zwa message oyo tindela bango ba pesa ndeko na biso Sifa bandeko na nga na zo yebisa biso lelo makambo nzamba lakisi nga ya 2 semaines avant ndeko na biso maman Suzy akufa ya 2 semaines nzamba la pesa nga message pona Sifa tango nazo bongisa message wana pona sangisa ngona message mususu oyo nzamba pesa nga pona ndeko na biso mwana na biso baby ya baby nzamba pesa nga na décembre avant to kota année oyo ya Sifa nzamba pesa nga ya 2 semaines bandeko na bokanisa te ke bato bandeko na biso ba comédien nzamba yebi bango te nzamba yebi mutu nyonso il y a rien de caché et loko moko te bomba na miso nzambe yimtakeli biso nyonso to nzamba pesa nga ba message nyonso ko banda ya libota na ngai pour votre information so botali na chaîne oyo ya biso oyo bomona ba message nyonso nzamba pesa nga na ya mboka na Occident ya mboko na vandi ya voisin na nga ya ba collègue na nga musala ya apesa nga ba message ya batu nyonso donc misu na nga nzamba fungola yango c'est les dons ezali ministère o nzamba pesi ngai pe musala oyo nzamba pesi nga bandeko nango na tangi ba chaîne oyo bokomisela ndeko na biso Sifa message elle est en danger. Elle est en danger. Na lobby boy. Na lobby Sifa azana danger. Via Sifa ndeko na biso Sifa ezana danger. Tant na yoka ki message ya
ya Suzy na komaki directement ko banga po na sifa nazaki tranquillité mais nazo zwa tante nazaki na ba shift ya milai na musala na bande nazaki na ba longue journée nazo zonga l'air ici leki et tout lelo nde nazaboy nazo kende musala na osana pourquoi mais na 8 ans na tongo oyo nous sommes là 11 heures et des poussières nazo kende musala mais na lobi na so na sali bongo na lexi yango lelo comme na 8 ans na tongo esili donc nazo banga na ngai po makambo na moni ya Suzy et choquenga nzamba ebisinga boye na koti na message à Sifa il y a 2 semaines mais bien aimé dans le Seigneur bandeko na ngai ba congolais bandeko na ngai ba maman na ngai na ebité soki na ba papa baza na ba chaîne oyo na tangi boka message oyo bokomiselango Sifa nzamba zola kisanga Sifa na nzela azoya Sifa marché elle venait koya Sifa azoya nzamba projeter nga nini scène mususu dessin mususu donc à la kisingai image mususu ya ba comédien o basala kana Sifa puisque Sifa tant na moni na nzela elle venait vers eux azoya comme azoya on dirait na place ya musala nzamba la kisinga ba comédien bavandi groupe autour d'une table ba comédien ebele bavandi vraiment sur une table donc ndeto baka comme une réunion ya musala na bango ou réunion nini mais ce sont des choses spirituelles bandeko moi je suis une personne spirituelle makambo nazolo beza ya musunité tout ce que je dis est prophétique ceux qui omoni batu bavandi na butu omoni yango na ndoto donc c'est une assise autour d'une table pour une raison spirituelle voilà makambo nazolo baza spirituel bavandi autour d'une table bazaki ebele groupe ya ba comédien ya bana basi na bana mibali alors nzamba la kisinga scène wana et la kisinga c'est comme si je voyais les 2 sœurs en même temps menga mutumoko ça c'est la puissance de la spiritualité puissance ya prophète misu ya prophète nzamba za capable de faire tout ça nzamba monara partout ndenga permettra prophète na ya mona alors na moni Sifa zoya koya Sifa zoya à s'approcher na moni côté oyo mususu ba comédien ba vandi donc ba collègue na ye ya musala ba vandi tout autour d'une table ba vandi groupe Sifa zoya koya Sifa zoya ayeti akomi esika wana esika bango bazalaki akoti nazotala moi j'étais là pour contempler Sifa koti kokota Sifa koti abandi kopesa bango à s'approcher vers bango na bolingo c'est que je voyais en elle aye kopesa bango nanu liboso bango nyonso mbote koya Sifa ye vers bango na moni bango d'abord batalani comme si bazaki nakokamwa comme si c'était de leur part c'était négatif que Sifa ayawana c'était négatif. Quand l'esprit me montre des choses, il me fait sentir, il m'explique des choses directement, je comprends ce qui se passe. Donc, bazaki na mécontentement ya komona e bazaki ne sengote ya komona Sifa. Mais alors Sifa ye vers bango, abandi ko pesa bango mbote, attendre liboko na ye na moko na bango, aboyi ko zwa mbote ya Sifa. Boyebi ndenge mutu soka lingi mutu te, ndenge asala ka tourner, atie vraiment a fioto li mutu. Donc, comme si ozo pesa mbote po ami. Alors, pas moutouana qui a pessi moutoumoussou mbote, moutouana peut réagir de la même façon. Bango nyos autour de cette table là, ba linga qui présence de Sifati, na moni na misunanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, mbala moko, moutou moko azaki na kati na bango. Comédien moko azaki na kati ya ba comédien wana nyos wa telemi, azaki mwana mobali. Et moi mobali wana nzamba permettre nga elongi na ye na kombo na ye. Kombo na ye Ada. Nga na tanga ka ba kombo pona yebi aza simananga nzambe abatela nga et ça pona ko importuner mututé mais ça pona ko reprendre même Ada ndeko na biso Ada puisque Dieu l'a cité nzamba bimisi Ada a telemi comédien na biso Ada a telemi mes frères et sœurs j'étais choqué na ndoto Ada a landi Sifa
abandi kobeta sifa. Abandi kobeta sifa makasi oyo adazalaki nango na nzoto ne ya kobeta sifa. Physiquement, nakiso na ke nango physiquement, so ba beti obongo obukani. Obukani, même kokufa na se ya bakuwana. Et c'était une force bizarre. Donc, ce qui veut dire que c'était une force spirituelle. Nzambazo mekako expliquer ce qui se passe spirituellement na katiabo moya sifa, ce qu'elle a reçu en elle. Oui, kobeta ndengwana spirituellement, ça veut dire qu'on a déjà mis des choses en toi et pesio déjà maladie et beaucoup déjà na kati spirituellement. C'est pourquoi batope belé bazalaka alamuki na maladie nzoto passe et pourtant lala qui bien malamuki akobuka nazo comprendre te makambo e uti wapi. Mon propre petit frère walandanga na simanzamba la kisangai akufa ala kisenga baku o yazwaki ala kisenga nde bazo betaye. Avant akufa yango mtemema qui est na malade bien kazaki déjà na ba anticorps faible. C'est peut-être 6 ans après sa mort nzamba la kisinga eloko nini ndenge nini bakangela ka inde ba beta kai sifa nazo benga yo mama po nayebi makam nazo loba nga mona ko mobanga munoko nanga nazo yebiso force puissance ya ko beta na ndoto. Nazo peso exemple a na lobe mema ngai ndeko nanga kufaki oya landinga na sima batu bayebi ndeko nanga kufa nzamba prazo la kisanga ndenge nini akufaki liboso avant kufa bela bukana ba makolo etu ba beta kiye na butu ko sakana na ko beta na butu te eza ko beta ya moi te ba beti ombata. Je suis désolé ndekonanga ata, je t'ai vu de mes propres yeux. Ezape appelle à la repentance pour toi. Ezape appelle à la repentance. Oleka na repentance ndekonanga ada. Tangu abandi ko beta sifa na ndoto. Na lobi bien ba kuya ndoto c'est la mort, c'est la destruction. En spirituel ezali en ya mo ite mutapimeli olipa. Déjà son mutazana motema moyimi ya kopimela, ya koyina, ya kobeta muninga, ya koyina muninga, ya la haine physique. Ça veut dire qu'il y a une sémence dans cette personne-là. Il y a une mauvaise sémence. Pour moi, dans Nzambe, la parole nous dit moi dans Nzamba inakate. Ata mutasali o mabe, okolimbisa. Ova na pasi wana okenango. Même la Bible d'ailleurs nous dit mutakoyi kolala na kandate. Que ta colère, écoute, on a couche na yote. Alors, ce qui va bêtio modèle on a na butu. Na mo itango zo lamuka. Oko se retrouver au lamuki, ozo comprendre te loko komelio. Et nzamba azo la kisanga koya. Koya wana ezali koya te, mais c'est ton retour. Retour na yo na théâtre. C'est le même message na pesa ki maman Suzy. Maman Sifa. Ndeko nanga Sifa. Sifa. Na bengi yo Sifa ndeko nangai. Na ngina yo pesa message neti ya maman Suzy te. Na na regret lokola ya maman Suzy te. Ko sala te mama nangai. Ko sala mutu makasi te na Nzambe. Nzambe basalela ke mutu makasi te. Bandeko ngai moko j'étais dans le monde. Na ngai moki makasi. Bato bayebi nga bayebi. Na ngai moki makasi. So Nzamba bende nga na makasi na yokele Nzambe, c'est parce que na mona eliwa na misu nanga. Makambo ekomela bandeko na ngai ekomela nga pe. Ça c'est mon témoignage. Na pesa ngo pe na nte. Na yokele Nzambe po na mona liwa. So na yokele Nzambe te na continuer ki na ko salela mokili. Nde nazana mokili oli susuté. Na pesa ki témoignage ya Dadi. Dadi cancer nous qui retrouvé na souka, c'est ce qui allait m'arriver aussi. Nzamba souvent na cancer, je le dis. Na ibi makam na zoloba. So na chaki mutu makasi nde nazana mokili te. Sifa. Yoka maloba Nzambe. Ko zongela lisusu théâtre te. Ko zonga na milieu on a te plus qui t'attendent. Cette fois-là, kuwana oba ko beta yo Nzamba la kisingo ko la mukate.
oyebi eloko nzambe alakisi nga na ndoto ntango ada beti yo abeti sifa baku eleki tellement makasi sifa akokaki lisusu te pema ya sifa elingaki ekatana sifa azwi makasi. C'est Dieu qui lui a donné cette force là. Sifa telemi mes bien-aimés dans le Seigneur, sifa bandi kokima, elle a échappé na kumisi nzambela na moni sifa bandi kokima, puisque spirituellement ceux qui osent dans la makasi ya kokima te, c'est là où on retrouve une personne morte na mbetu na ye. Mutalalaki bakutie akufi na tongo alalaki na ye bien, azaki maladité ou bien azaki il était bien à la canne batu bien à l'ali, mais la personne ne s'est pas réveillée. Et comme elle a ndeko nanga pe mususu alala la mukana été mais nzamba yebisaki nga yebisaye, je peux arrêter la mort kaka nga moko mnaza na fungola liwa na maboko soki ayoki alongwe na mokili alongwe na babiloko nazo reprocher na ko protéger bomo inaye. Il n'avait pas écouté. Alors si fanandoto nzamba pesi makasi abandi ko kima, abandi ko kima, je la regardais courir na kumisi nzambe parce qu'elle a échappé, puisque na ndoto wana kaka ko beta wana c'était dans le but de la mettre KO, de la tuer sur place. Soki nzambe abatela kite, soki nzamba permetta ki alobi bon bo betaye bo zwa bo maye na récupérer souffle nanga, il allait le faire. Nzambe mutazo garder sifa na bomoi. Son on peut sa message au c'est parce que je sais. Bande kobo comme c'est la sifa message. Sifa ndeko nanga nazo yebisa oboy. Nzamba za capable de pesa onyoso. Ngana bando kanisa makam nanga naza osala vie nanga nde naza ko mener wana, c'est là que je me retrouvais bien, je me trompais complètement. Pour kimia o nzamba pesinga. C'est pas normal. Je ne lève pas le petit doigt. Et ça, c'est tout d'abord le travail, en tout cas à l'aise. Dieu peut tout te donner. Yoka Bible, Psaume 34, 8. Kitatina 11. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour l'arracher du danger. Ce n'est pas toi qui t'es arraché de ces dangers-là, c'est les anges de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait courir. Sifa. Nzambe mtape sur ma cache au téléma. Et sur Kitina verset 11. Nzambe azwe bisabiso. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Akope sa yo nyonso. Et c'est vrai. Matthieu 7, 7 et Ipsibiso, soki osengi nzamba kopeso, nzamba Ipsibiso, mwana oya sengi lipa apesaka ye libanga te. Soki otaleli nzambe, soki osaleli nzambe, soki otamboli ndenge nzambe alobi opesi vie na yo mobimba, tu ne seras privé d'aucun bien. Nga nazo mona yango, nazo loba ya solo, je ne parle pas pour parler. Na komi étonné mutu nyo surtout o aza proche na ngai o amona ranga physiquement bato baza proche na ngai nzamba aza capable de kopesa yo nyonso na ningi otanga ba verset o nyonso tu na pesi lelo Deutéronome 29 29 e bisibiso o e bombana eza ya nzambe mais o e bimi e komi ya bana ya nzambe. Ce qui est révélé sont aux hommes et à nos enfants. C'est à nous maintenant. On a tangi bande konanga oyo HM Viroma TV, na Maman International TV, na Congo RDC, et loko Yamakasi TV. Nous sommes une grande famille de Dieu. Bisonyo sotoza na musala nzamba pesi biso, mais la première de mission que notre Dieu nous a donnée, c'est de sauver des âmes. Bande konanga bo sauver ba âme. Ba message on a passé ba message belé à batu à théâtre, mais je ne vois aucune réaction, aucun changement. Nazo mona kaka bazo landa na kokufa na pesa message ya mama Chako, na pesa message ya Sila, na pesa message ya Ursule, na pesa message ya un garçon fâché, na pesa message ya Mélodie. Wana na mulier ya ba comédien na biso. Na pesa ba message belé, je ne sais même pas. Il y a Daddy
non, il y a Dadi Nae qu'on soit révélation quand les choses lui ont arrivé. C'était en fait comme un témoignage. Puisque Nzamba peut ça prophétie à Moutou, so Moutassé à Koufi Likambosé, Dieu prévient, il prévoit les choses. Comme la Bible nous dit. Moutou on peut savoir un message so Likambosé bimindenga la lobi sifa boy. Yesiko yo sifa Likambosé comme lié à lobi na monaki moi simoko a mwindu. Ça c'est moquer de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu, on se moque de nous-mêmes. Na ye ko yebisa biso lelo bandeko nango nazotanga bakomona misusu nandeko nyoswa komona message pardon tinda yango ata bandeko nanga botinda yango na bandeko na biso na tangi kombo ba comme c'est lango sifa. Parce que c'est que le prophète de Dieu dit. Quand on y prend point garde, cela arrive, cela s'accomplit. Yango Bakouk 2 yebisi biso. Même si la prophétie tarde, attendez-la, car elle s'accomplira. Mais elle s'accomplir tel kambo ezamabe. O tolingi ba accomplissement nango ezama kambo ezamalam. O ezamabe s'accomplir, on condamne les choses quand elles sont mauvaises. Toujours condamné à tolingi mabe la susu sifate et la lisusu bébité et la lisusu mutute na kati ya biso wana même on nzamba la tisinga azo poser ba acte ya mabe na pesi na moni bato ebele bazo poser ba acte ya normalité na théâtre je connais beaucoup mais je ne viens pas tout dire soki bato na pesa un message ba benga ngai moi comme le Seigneur m'a donné la vision il m'a donné la provision moi je veux prier mon Dieu là. Nzambe wana apesinga ba message wana pour les âmes de ces gens là. Ceux qui batouana ba yé ba 6 milliers. L'Éternel nous dit ceci, la parole nous dit si mon peuple sur qui on a zolobela ba s'humilier, ce n'est pas devant moi que vous allez vous humilier. Ce n'est pas à moi que vous allez donner quelque chose. Nga a besoin lo comme j'ai jamais fait ça. Je n'ai pas besoin de ça. Nga loko nazo sala eza po Nzamba bénir nga vie na nga bomba ngai. Pona mona gloire ya Nzambe, c'est tout. Mais ceux qui t'ont humilié, ou bien pour la prière, ce n'est pas que vous venez vers moi. Je suis un délégué, Yanzambe. Nzamba délégué. Exemple, mon kondi amboka délégué Moutunaye. Place à Rokende, c'est lui qui représente le président. C'est comme ça. Il y a un tozo mona makambo. Oyo nyoso na zoloba. Et ça s'accomplir na batona puisqu'il y a beaucoup de gens où Nzamba bendi matoi ba yo kite Nzambe Dieu les expose Nzamba zo exposer bango makambo ya mabezo komela bango. Ce n'est pas que Nzambe azo tika batuana, c'est parce que bazo yo kate bazo sa makambo na ndenge na bango. Baza têtu. Baza négligent na ba message ya Nzambe. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message na ko pesa lelo ezalaki ya ndeko na biso sifa. Na sali rétro mukena oyo na ibisaki ndeko na biso atiki biso souzi. Donc voilà, merci na bandeko o boko partager message po sifa azwa yango po bandeko na biso na ba chaîne oyo bazwa yango ba comme c'est lango sifa. Na koya ko pesa message ya Mona nabiso baby, je veux dire ce que le Seigneur m'a donné. Baby Nzamba la kisinga makambu pona yo, il m'a montré. Nzamba kisinga makambu nini ekoti na vi na yo, makambo eza na vi na yo. Makambo oyo okokamwa. Makambo ekomelo quand si tu négliges oh Nzamba zoba na koyamba nkopesa message na mais bien aimé dans le Seigneur pour nazana espace oyo esili et puis nazo bima na okende nazo respecter pe contrat on a signé ki na pona musala faut nazaka musala na ngape na heure vraiment tika tata Nzambe apambola biso nyoso bandeko na ngai na yebike Nzambe na biso comme sali comme kimisi sifa a échapper à longoli a tirer na maboko ba loup ravisseur ako batela yeso ki sifa atosiye Nzambe abatela biso soki Yesu Christ azongite na koya kopesa message mususu na continuité ba message o nyoso Nzambe apesinga pona bomo ina biso puisque mes frères et sœurs na ebisi biso lisusu tozala très prudent car les jours sont mauvais makambo mabe ezokoma na mukili oyo mais Nzambe alobi akobatela bana na etina suka tozala vraiment prudent. À très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur, au revoir.